Mbote mbote bande ko balandia to komo wapi to kutane de mesa kutana biso na bino contact osina moi mbula to ko servir toujours la République démocratique du Congo. Boyoki mokolo mwalelo chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi abuti koloba masolo abuti ko solola 100 jours bolane ndenge bande ko ndeka pesa explication na ye na 10 jours ba prisonnier politique bazobima banzela oyezali bongo po basa ba congolais ba kinyo batambola malamu. Situation sécuritaire ya Yumbi, Masola Yumbi de le blague chaque jour. Alors il faut nommer administrateur Asika, Kimi Kotakuna, Boyoki Ninga Pesi, Bande Koba Congolais, Pona Kolia, social à Congolais, Bos la calme, Biloko la Mikolekoya, Eko Kita, Babloko Amike, Boyoka Ninga Zalaka, a Pesi Bino, ba politicien peu Kuna, Boyoki Ninga Balobi, ba prisonnier politique Nyoso, Obakanga Bango, avant l'élection, Yamboka, on a 10 jours, Tokoyoka Kuna ke, les partis politiques, ils ne va fanfare. Toko zelaneke ko beta honorable Frank Diongo place ça kuna président makala nasi nzote ningani honorable Frank Diongo yayo angwana vena ngai Eugène Diomi Ndongala na yasi kala mingi to kokutana kala mingi to kobina place bozali la calme bande ko nanga Jeko Beya ba congolais solo nde bangwana boyo ko bazali ba prison la calme kala mingi te bozali bana to kobina na bino to fete na bino elongo mokolo mwalebi bolandaki bino nyonso na beitando ike mwana mboka muto aliaka na batu o ayebi base na ye honorable Ndeko Eliezer Charma akitaki kuna na base na ye batu bakufi na ngaliema na quartier Manenga yale bagana koyoka na mato ya batu te ngai il faut na kita parce que ngaliema eza parmi ba commune les 5 communes o ba vota ngai il faut na kita na mona na tala place nini makambo lekaki nini ekoyaki place wana Ndeko Eliezer akitaki kuna botaki bino ba image o depuis bande ko na biso ba député national na ba député provinciaux bosunga population o ya pesa bino be bonga wana bozo kende kuna pona kolobela bango non pour l'intérêt na bino moko boki basonga kuna ngale mo 4 morts honorable o aliaka na bato a quitté sur le terrain et le ngoma sur 4 morts comme 10 na 3 blessés graves tant a commis a créé si na hôpital traité habité oyo kaze à niveau na ngate ngana ko na makoki ko soni bande ko nyose tikana mema yango comme je suis dans mois oyo 3e mois de mars mois de la femme tikana mema yango o mama oyo to dédié yango na mois de la femme pa mama première dame mama Denise Tshisekedi mama Boboto mama Motema Mawa bomona ba action zo banda oyo ba mois de mars o bande ko musu ba zuango ba mois moko boye ala telamba ACPla abina mais maman Motema Mawa alibité Ndeko Eliezer ngapi na besoin kutina na ba ndeko wana na ba rescapé na ba obaza accident na ba oba perdre ba ndeko na mona ta bango Ndeko Eliezer pas zui mokolo mwalelo a memi bango nyos délégation na yona ti pa première dame maman Denise comme télévision za rangonga na lingi bola na nanu descente na bango kuna sta oia délégation honorable Ndeko Eliezer na base na ye nini bangne ko sala kuna. Ça va bien? Temps est béni parce que les gens ont soit pour ça l'état est préjudicié. Donc, distinguée première dame, nous avons présenté au Bango. Vous pouvez Awa, nous avons 3 familles. 3 familles, on a 9 personnes. Le reste, c'est la presse. Et 9 personnes, on a un foyer. On peut perdre 5 personnes. Donc, Coco, Naba, Coco, Skat, Bango, Oyo, Nako, Azako, Zakuna, perdre Bana Mibali, famille n'a pas va perdre 5 personnes. Ils ont couple Oyo. Et troisième, moi, mais la place, en fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement? La place, en haut, ils ont d'habitude, ou ils ont Bosso. Non, comprendre de tes. On a compris ici qu'à monter. C'est la première fois que je Mabongo. Je suis en Zéland, et là, il est créé
suite ya mbula wana mabele puisque tozana lubwaku na vallée mabele fulwe katani likolo kuna ya éboulement de terre mabele wana na poa wana eye ekweli ndako ya liboso ezwina ndako ya liboso eye ekweli na biso ndako mosusu tozalaki na kati donc eza la première fois esale mabongo na ele wana ouais puisque na place ya bon ndenge tozali wana po mai eza na nzela nango oyo elekaka. Oui, mais quand même, et ça, mais bon, je pense quand même qu'ils ont la place à risque. Oui, ils ont la place à risque. Ils ont la place à risque, mais contrairement à ce qu'il a dit, ngai balakisa kinga place mususu ke batupe bakufa place wana. Qu'est-ce qui se passe? Ce que otali ngomba. Ngomba batusko baza kuna, bango sko baza na se. Tango sko et puis tout autour ya ngomba wana ba poubelle. Ba tondi sko wana nde kataki na mabele ekiti. Il y a même une maison. Je ne sais pas, on me dit qu'il y a les gens qui vivent là-bas. En tout cas, Batouana va un risque. Il faut seulement moindre pluie. Nanda Kouana, na Batouana, on va encore déplorer. Si ça ne dépendait que de moi, soit il fallait envoyer la police à déplacer Batouana, bas à l'écart, sinon on va déplorer encore des morts. On ne peut pas continuer comme ça. Pour le Bindaku, je suppose que Panzani. Non, il faut continuer d'équipe qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la même solution en attendant matin ici là vous en pas ça là quand même vraiment on a évité dans le bani pour on repère de ban et c'est lokomoko mutako souhaiter un ennemi n'a été c'est pas comme on dit muta perdre bateau va perdre de ban la base en comboté tu es veuve orphelin mais mes parents, c'est très dur. Bon âge. Ma photo. Oh, non, oui. Na oyo. Oh, ma photo là. Papa papa yeyo azaliawa bana mibale bakufi bawo mususu bazana photo yote. Il faut tout le gâteau remédier pour cannabis. La condition de vie, ça va pas. Mon bino père mobota la habité. Je sais que c'est difficile, mais place au bozo tonga banda kwa na boité. Hein? Bozo mitia bebino mon risque na bana. C'est pas évident. Mais il faut botta la rana nous paye. Pour réfléchir. Je ne sais pas s'il faut que nous se serrer dans la famille, mais quand on a banda place à risque. Au père de Nyon, bon, ce qui est plus important, c'est les enfants. En tout cas. Non, ça va, Nayoki. En tout cas, dans en tout cas, le président le Biakota, le Cambouana, on va essayer de voir. Ils étaient pas notre réhabilité sur place à danger, mais qu'on a solution. Donc, si je comprends bien la famille à papa, oui. Yaye. Il y a trois familles. Total, les 10 corps, 10 morts. Ndako ezipaki ngai nabimaki miracle donc par miracle na bana nanga mibale anande au secours à la jeune bayaki na quartier baye ba dépêcher mibale na bazalaki na envie na ba mususu na c'était trop tard parce que bakufa. Très dur. Et besoin de makasi. Zamba peut sabino comme makasi mtaebi pourquoi et le quoi n'est commis. Mais bon, comme on dit, attends Zambazo Sunga, bisous mon peut me battre là. C'est pour ça qu'on a le place au retour. Un peu bandako, et un moto réfléchit ça. Pas c'est comme ça, on a niveau où ça n'importe quoi. Et un moto réfléchit ça. Hein? Vraiment. Ça va alors, Nayoki. Donc, on soit non de Goliath. Autant de nos salas. Merci. En tout cas, que Dieu vous garde. À fortifier vino parce que c'est pas facile. Et ça me va ma casse. Au lobby dans ça la tuna que tu as là bas dans l'hôpital. On est à notre situation. Ça va? Si qui ba occupation na onyo so ndimi quand même ko yamba biso ba victime pour yoka kana biso au mona pe biso ndenge. Merci beaucoup maman. Espoir nyonso totiki kaka ipana bino. OK. Quelque chose comme ça est devenu AAP Sabino. Boy banena au sala ko somba cercueil ko sala matanga comme il faut. Ça va? Merci beaucoup. Mais na rotala
Bossi ça ma camion c'est comme ça tout à trop sola pour na makambo. Il y a place à revendre. Je vais voir avec lui on a décidé boiter mais on a insister quand même que la une solution. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi ya to komi wapi. Mama zalaka boina bana, mama Denise, yebaki bana lelo. Bana bazara ozaka na bango wana te. Bana bakomi de ba congolais nyonso. Ne ba oyo bazana Congo, ne ba oyo bazali banda mboka. Danongo sali bongo, yebaki lobi ya Kituka bakobenga biso, ya Chikapa bakobenga biso, ya Goma bakobenga biso, ya Chopo bakobenga biso, ya Kisangani boyoma bakobenga biso, ya Bakongo kuna bakobenga biso, poza mama ya bana. Donc koyemba biso te, honore bandeko leze, kotika pe base na yo te. Boyende ezalaka. Boyende ezalaka. Bato bate masolo ba 4 morts. Dans la Yomoro Kei, 10 morts. 3 familles. 3 familles différentes. Total de ce bate masolo il y a 10 morts, il y a 3 familles différentes. Et ça la famille moroté et ça li passe. Merci. Bana ngalema yo kine ba lobi, bana ngalema molobel na bino bomoni non? Bo ekrebi to comme wapi, bon moko to sangana. Makambo koleka kuna na Chikapa, makambo koleka kuna na Kisenso, oyo koleka kuna na Barumbu, oyo koleka kuna na komina Kishasa, oyo koleka kuna Makala, boya, pe oyo koleka na Mikila Poto, Mikila Ngele kuna. Bo benga biso, tozo na besoin de pas sa information claire, précise. Tant que le makambo koleka na Mbujimai, ba de ka club de comme wapi ba benga kibiso. Bozo numéro oyo nyonsu alingi adhérer dans les candidat de collège, dans club de comme wapi, au numéro 082 20 100 49 la bandelle lisusu numéro club to comme wapi ezali 082 20 149 oyo tout alinga benga azo makama malamu adhérer na club to comme wapi ezana Masina ezana Kingasani ezana Maluku et pa na kolela kuna na ndeko nanga honorable papier mpiana na kolela ndeko Blanchard auti okota lela sama bele batu kotika ye honorable papier mpiana ya mbote na biso magazine to comme wapi yangwana to kolela longo na yo honorable papier mpiana mbote na biso yangwana tika te kimi ya nzambe ezala kati na yo moto ya batu mais to kolela boye bandeko tout o balingi ba adhérer na club to comme wapi numéro te pesi bino yangwana bo benga bo sala wana pona mboka na biso pesi la fort il faut to sangana to sala ba moko na ba moko nde Congo et kokende liboso et kotombama tika ete kimi ya nzambe ezala kati na bote na bino mais moi de la femme de beau sanité ba trésor zolo ba Mos Lubaki ba Manis Kembolo ba mama e ngapenda kolela bongo ba mama na ngai ba mama Melissa kuna na Kemba batika biso ba mama Sala kuna na komine Makala mama na ngai Charlotte ba mama Milandu Sophie na kolela ba mama na ngai moi de la femme ngana kolela tika ete kimi ya nzambe ezala kati na bote na bino nyonsu tokutene mokolo malobi.